alingi ko saboter ba œuvre ya gouvernement provincial. C'est ça, c'est monsieur ici. Après avoir kolakisa bino lobi eleki incivique oyo azalaki ko saboter ba bonnes œuvres ya gouvernement provincial pe ya hôtel de ville ya Kinshasa, la police ya ville province ya Kinshasa base ya poids lourd elongo na major Mao batie lisusu maboko na mutu moko ya Jean Rwana bola na neti kaka bozalaki Bebisa musala oy hôtel de ville azo sala kito kangiye ye wana na biloko na maboko oyo azo bimisa na mabele toyebi te pona nini nani atindi ye biso police tokangiye toyoko pesa hôtel de ville l'état congolais asala musala eza lisusu normal te ba acte ya boye sabotage makasi poids lourd oyo ezalaki vraiment salité kasi lelo oyo ndenge vice gouverneur Gérard Mulumba Dije Koko l'homme de 48 heures azali kobomisa boye benemi ya peuple bazali kosepela te bazali kosala nyonso mpona kobebisa misala kasi jamais bakolonga ye bondimelanga